Papa, maman, mbote na bino. Mbote na baiki mangi sebanso, mbote na ba sympathisant. Mbote na bana tata molimo santo. Mbote na baye oyo bakotiaka elikia na bango na nkamba, pamba te nkamba nde ezali esika wapi tokozwaka manso. Tozali kokoba na kati ya milulu na biso ya le 16 août 2026 oyo tomataki na Yerusalemu ya sika pona kokumisa tata Dialunga na Kiangani Salomo. Mokolo ya mibale ya milulu ya bokabali nzoto na molimo ya papa Dialunga na Kiangani kuna na Kiemba lelo ezalaki marqué na marche joyeuse monene oyo esilaki kosangisa ba 9 famille ya 16 août oyo bayakaki pona kotonga Yerusalemu ya sika. Tesama ya tata Dialunga na Kiangani ndesangisi biso na tongo ya lelo awa oliboso ya ndako ya tata molimo santu pona kobonzela ye makabo na biso oyo tobengi cadeau phare pe kosala misala ndena yango tokotika na bino ndengaka bozali koyoka jejeki elongo na gaki elongo na inter iska elongo na bankengi elongo na bandoi elongo na paroisse ya Lyon elongo na ngilima elongo na symphonie ndenge bazali kokumisa liboso ya Yawe banson tokumisa pe bongo elongo nesima na yango tokoyamba tata na biso na esengo pona kobonzela ye cadeau phare nde ekolandisa mabongo na culte kuna na kati ya tempelo ya Yawe wapi epai tokokanisaka pasi ya bankole tosiki bino na maboko ya technique pona ko bénéficier na intégralité ya ba image. C'est parti. Yo
Bienvenue dans cette revue de la marche joyeuse organisée en cette deuxième journée des festivités marquant la 25e édition de la commémoration de la disparition physique de Papa Dialungana Kiangani Salomo en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Tout a commencé à la sortie triomphale de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, en compagnie de ses conseillers directs, en l'occurrence Papa André Mbenza Kiangani et Maman Marie-Milou Diangenda. L'ambiance était au zénith, chacun des responsables a plaidé en faveur de ses membres. Na kombo ya Nzambe Tata, Nzambe Mwana pe, Nzambe Tata Molimo Santo. La famille de 16 août, oh yeah! Oh yeah! Kimbangisme, oh yeah! Oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Walembizola, Kaka ye kaka, Yani kaka. Yani kaka, yani kaka. Na kombo ya Nzambe Tata, Nzambe Mwana pe Nzambe Tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso, Tata Molimo Santo. Biso bana na yo ba masanga nyonso ndenge totangami awa, oyo tobongami famille le 16 août. Tomati ngomba ya lelo ya bule. Na tina kokundola 25 ans ya elonga ya koko na biso Papa Dialungana Kiangani kolo Yesu na boye na yemi bale awa na pa na biso na loposo mwindo na kati na lingomba papa ndenge yo oza kotambolisa biso yo tata yo Nzambe okabolaki bato na ngala na bango biso na ngala oyo ya biso nde biso yo tomonani mbala oyo toye koyembela yo toye kokumisa yo toye kosanjola yo kasi tozali bato tozali tolataki banzoto mabunga to masumu ya ndenge nyonso ezingi biso papa tosengi bolimbisi kotanga biso yango te oyo kala biso mawa nde toye parce que tozali ya yo obengaki biso pe opona biso tozala na molongo na yo tondima kolanda yo ndenge bakoko na biso pe bandimaki kolanda yo bandimaki tina meme na lewa na pasi ya ndenge nyonso balandeki biso pe na sima wana papa tozali na Nzambe mibale misato te tozoleka sima na yo yango wana toye koconfirme kondima na biso epai na yo tokolobaka kaka na kati na nzembo parce que yo olakisaki biso te koyemba ezali kobondela mbala mibale serment bandeko nalingi yo nalingi yo oh Kimbangu ondimaki koyo kwa mapona ngai moindo nalabinai nalanda yo solo nayonete nzela na yo bomoiponanga nalabinai nalanda yo solo namonete nzela na yo bomoiponanga lakisingai ezitinga na lingayo monene ya bolingo na
Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso. Ndenge osangise biso 9 groupe. Toyaka kukumisa yo, kosanjula yo, koyembela yo, kosala misala na Yerusalemi. Awa ndenge tofandi boye, tozali ko afficher complété. Pamba te moko na biso papa président général na biso ya Gaki. A comité nzoto za malamu te. Na sima na yepe biso nyonso toza komela bakisi ebele ya bato biso nyonso na bapasi yo nyonso ezingi biso papa. Makambo ya kobota, makambo ya mabala, makambo ya mikanda bato apoto, makambo na ya bagere na bamboka na biso. Papa biso to ya kolela kapai na yo. Po moto azali na Nzambe wa yebisika akokimela kaka na nzela na ye wana biso nzela yango yo papa to yeli boso na yo toza kosenga na yo osunga biso na biso ba to mona nyawa na ebele bakoki kutu ko yate salisa biso papa lobi opesa biso matei déjà na tina ya testament koko na biso papa de lunga na kengani atikaki maloba parmi makambo atikaki likambo ya botongi Yerusalemi. Chaque groupe bazali kozwa oyo devoir yo zali kopesa na tina ya botongi Yerusalemi papa tolingi kosala kasi ba douleur ba mikakatano ba difficulté oyo ezingi biso tata toyeka ka epai na yo lisusu toyebi ke yo Nzambe soki opesi mutu mosala opesa pe makoki ya kosala yango mais molimo pe ya bokesi neza kokota kati ya bana na yo nde ezali kosia ero bakisa biso pasi kasi toye kofunda makambo wana nyonso epai na yo Nzambe batela biso obongisela biso esika wana pour que elonga emonana na bakambo nyonso na bitumba nyonso tozali kobunda yo liboso yo na sima yo na gauche droite likolo pe na se monini ya kosala biso eloko te toye pe kaka fete ezali kaka na ntina ya kolela te toye pe kotalisa misala na biso na kati na biso lokola na biso na interieska toza na likambo ya kopresente na ntina ya kotonga kaka Yerusalemi biso pe awa na GGK toza na likambo ya kopresente na ntina ya kobongisa misala ya Yerusalemi yango wana mpona kowela ngonga papa moya boya bino bobanda bongo GGK osilisa na kombo ya tata mwana pe molimo santo Nzambe na biso yambo tosengi bolimbisi po ete po tozwa maloba na kobanga parce que tozingami na masumu ya ndenge na ndenge papa olimbisa biso totondi bino pe botondi bobateli biso mbula mobimba kobanda le 16 août 2025 tomwani lisusu lelo na le 16 août 2026 papa biso bana na bino ya chorale interieska posa ezali tosala mingi koleka po epesaki biso mosala ya kopanza chorale bisika nyonso badifficulté eza na biso yango wana toye liboso na yo kolela na kati na chorale mingi basisi bakelasi misala ezali te mingi mpe bakoli mabali ezali te bao mabali mabota mpe pasi papa bozwi eza na biso mpe te yango wana tozali kosenga epai na no basala bobatela bosunga biso bopesa biso ezangi biso soki toza na bozwi tokosala koleka mpo bolobi na biso totonga Yerusalemi toyebi ke soki totongi Yerusalemi te mpasi na biso kosila te atako pasi me tobundi na mwa 500 mwa 1000 bana yo tosangisi po ete toya mpe biso tocontribue mpona Yerusalemi yango wana mpona kozala mokuse tomemi 415 saki ya ciment eza na motuka kuna ekoleka po ete papa na wana obongisela biso po ete ntango toya kosengaka fo tozala eloko mpe tokopesa pa ya Nzambe na biso mpo oyokela biso mawa 415 saki ezali wana tokoloba mingi te tosengi kaka na oyo eza na biso pasi na kosenga papa olanda biso mpo topesaki biso maloba na yo kati na banzembo papa dirigeant biso nzembo ya mokuse tokosisa maloba na biso mpe na esika wana Satani
nzambe na biso maloba ekangi na kora inter yeska ya mwana kati na nzembo mpasi ezingi biso pasi ya makasi me tozana likete bino bokotika biso te lokwa lelo tozali le 16 août mukolo papa jalunga kianga ni alongaki mokeli tozana likete bino pe bokolongisa biso na kombo tata mwana peli mosantu amen. Na kombo tata mwana molimo santo papa mokonzi ya bule tozwi maloba po na konti ya bankengi parce que mbuta aza na kisi alors ezokopesaka mwa malamu te yango wana biso mpe bakengi tobongisaki nsima me nanu ekomi te maloba ekoki kozanga te. Papa mokonzi ya bule tosengi d'abord bolimbisi na biso nyonso bakengi mpo toza na se ya ntango kolela ya bakengi ezali boye session oyo 2025-2026 tosali yango na difficulté makasi pamba te élévation esalamaki nsima ya bakengi ezali 400 sacs ya nsima to travailler na mbula oyo élévation esalamaki wana ezali besoin ya lingomba to travailler kaka na bankengi oyo totikalaki na bango bamikolo bamosusu ba difficulté ebele mais tobundi kaka na ndengi bozali kote ya biso likambo etali misala mosala ya nzanzalonga tondimi yango pamba te bakengi biso bakengi première fois totonga na nkamba misala na biso nyonso bakengi tosalaka na Kinshasa donc toza na esengo ya makasi ya koya kotonga nzanzalonga nde yango wana kokoso ya makasi eza na biso jeudi bakengi bakota te na baselule na baparoise batambola te papa ezali kale moko ya monene miyo ko ozali nzambe yo nyonso obukaka toye lisusu difficulté mosusu ezali na bopito papa Fumalongo papa Diangela atindaki biso na bopito e na bopito wana alobaki na otiki bino pamba te na kopesa bino na kotindela bino bakoral akomaka mukanda apesi na dirigeant epai ya révérend mokonzi ya dirigeant na papa banimadio na papa nsambo bakoral ezalaki koya me lelo bakoral eyaka lisusu te ye alobaki mabondeli na nzembo nyonso ekendeke mbala moko me na ntango oyo liturgie ezali ya kobeba ekomi kaka koteya nzembo eza te wana lisusu ekomi kokoso makasi yango wana mokonzi ya bule maye oyo vraiment oyo ezali kotungisa biso toyebi totie elikya ke nzambe bakotindaka ye te me nzambe bakosengaka ye bakolelelaka ye donc lelo ezali na bankengi na likambo ya jeudi soki totali ezosala biso mpe pasi ijiki na ntongo bazwi batamboli na pokwa bazwi afki ndenge moko apaki azaki na bakokoso me apaki akomi sikoyo kitoko azwi na ntongo atamboli azwi na pokwa me biso bakengi eye pasi yango wana yo kaka nde moto kosilisa likambo wana tosengi pambola biso bakengi bamama nkengi batata nkengi babisala banzoto nyonso tu na biso baomonie biso totakambaka bango pesa biso bayele pesa biso makasi nzoto ezala makasi mosala etambola tosilisi na kombo ya tata mwana molimo santo amen. Na kombo na tata mwana pe tata molimo santo jeja papa akatukwenda kwa ndako na kombo na tata mwana pe tata molimo santo. Année passée na le 16 août 2025 tozalaki awa
bana na jejeki na famille août ya 16 août biso nyonso ndenge pe lelo tozali awa likambo na koloba papa mpona jejeki yango oyo papa yo omoni awa jejeki ezali moko mibale te oyo omoni awa jejeki yo ya yo yango oyo jeja nabakisi boye papa bana oyo ozokomona bana classe na baétudiant bazali awa bachômeur toza ebele oyo nyonso moni bachômeur ebele tozali wana mingi na kati ya bana na yo omonani awa te jejeki kote ya este nyonso to wana papa yo yebi makambo eza kuna papa silisa yango toza na susi na programme le 16 août biso banso tomonanaka awa bandeko kuna na poto oyo ya biso ata moko ye te badifficulté oyo baza na kuna papa yo yebi bongisa papa monoki nzenze ngoma yango wala ntambika année passée tosengaki lipamboli jejeki alobi na oyo ya 2026 oyo lipamboli lisusu te papa mapamboli jejeki oye papa tomwiniki be niveau wa Djibouti chavo butu sidi tulombele papa robine manisa yelo kana na ntsuka papa jejeki oye papa toyebi oyo osengaki biso tango tobongami tokomi na ngonga ya suka tozwi message papa aza na besoin ya kimalumalu jeja biso tolobi ok oyo nzambe na biso alobi yango tokosala mpona lelo papa toye na mai ya pembe jeja toyokana toye nango oyo ya pembe na etinda ya papa Mfuma Mbanza beni oyo ezalaki ya jeteki ezalaki na pane papa asi tobongisi yango wana tokoki kobosana te papa ndenge osengelaki yango ebiso bana na yo tosali nyonso po kamion wana esala po tolobaki bakamion wana ezosala esala misala ya nkamba ndenge papa Mfuma Mbanza asengelaki yango tosala misala ya nkamba po tozwa mapamboli lipamboli susu te mapamboli yango wana tosalaki nyonso beni tobongisaki yango beni ezali kosala po toshite papa ndenge tolobi papa mai ya pembe yango toye nango mai ya pembe yango toye nango mai ya pembe yango toye nango jejeki asengi kaka mapamboli jejeki asengi kaka mapamboli jejeki asengi kaka mapamboli papa biso tozali bilombe na yo jeja utulanda kati monkunga papa Salama
biso bilombe bya yo kopesa yo maboko na mosala oyo tata lakisa biso nguya tata biso bilombe bya yo toye kopesa yo maboko na mosala oyo tata lakisa biso ata momuna kotungisaka biso tata biso tokolema te ata mopasi mpe minyoko ekotungisa elonga ezali ata momuna kotungisaka biso tata biso tokolema te ata mopasi mpe minyoko ekotungisa elonga ezali tata kopesa biso mokongo te kasi tata simba biso tata kopesa biso mokongo te kasi tata simba biso biso te bilombe ya yo lakisa biso nguya biso te bilombe ya yo lakisa biso nguya biso te bilombe ya yo lakisa Jejaki oye! Jejaki oye! Jejaki oye! Papa, kani yakala lubasanga ntolokele. Kiesi kinaya mekeke nsakana nako. Kadi wantwala ngena. E papa nkunga widio. Katusansela nkunga ko papa. Nkunga widio. Tuela nchuka papa. Foto inayami. Nsimbirira ya mwana wa beto guitariste kuna Pointe Noire au Congo Brazzaville. Ntangu kara match ma Leopard contre Portugal. Match ma meni. Ontu buzabidi kakazi polémique zikalanga. Buna direction générale ya sécurité présidentielle. Ya balwa ki la juste place bakala ba mwangane. Alo masoda mana bakubalana tiku na katika lupango. Bakanga nkangu na onso akalana, y compris papa Mabiala Madzu Gloire, donc papa Gloire. Mwana o guitariste d'Abeto.
depuis match manama kale yewu ça fait 2 mois bunaka kanga mayewu famille sosele ba mwini place mais wunu mukumona suki ba kongo bazata wa Jeja yewunu mukumona suki OK papa oyoki Kadamu ya tuwa papa tumanisi mawonchu kangemena papa utuyidikila mu 2027 mapamboli plus mapamboli plus mapamboli papa buna wana njonji yansidi kaka mana savu makezi yani monwa mameni tosilisi boye na komo na tata mwana pe molimo santu amen. À cette occasion, un véhicule de marque pick-up Toyota Ulix a été présenté par le groupe de guitaristes kimbanguistes au chef spirituel. Mais également, l'Inter-ISK a posé un acte concret pour soutenir la construction de travaux de la ville sainte en dotant l'église de 415 sacs de ciment. Tout memi 415 sacs de ciment. Et ça, on a kune koleka. Pour être papa na wana obongisi la biso. Pour être tant tu as sengaka. Photos en eloko peut te ça pas ensemble na biso pour yoka la biso ma. 415 sacs ezali wana. Papa, toyebi oyo osenga ki biso. Tango to bongami, to komi na ngonga ya suka. Tozi message. Papa azana besoin ya ki malu. Ah. Jeja. Biso to lobi. OK. Oyo nzambe na biso lobi yango to kosala. Pona lelo papa. Toyena maya pembe. Ah. Jeja.